timiniki esili. Buzz ya timiniki esili. Buzz ya tim saratola wana kutu ezana wana tina te. Alors, bandeko o bozalaki na timiniki boyoka soni te. Boyebi bien ezalaki buzz. Boyebi bien bakosi bino. Boyebi bien ba escroquer bino. Alors, ngate mutu nazana ebiti capable ya kolakisa bino makambo kosala. Me bino moko bisika boza, bovanda, boraisonne, botala malamu. Bosi comprendre, esi emonani, Niki Menga asalaki buzz. Esi emonani, Saratola a escroqué bino, a seki bino. Na eniko officiel, Angelica Madeleine. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa tomonaki na makambo niki na ba Congolais, ba Français ya d'origine Congolais, ya ba gendarme ba bengaki, ba piaki ba opinion na bango. Tomonaki ba avocat oyo azana kabina ba avocat ya ba Camerounais ba bengaki. Tomonaki ba tomayele, ba travailleur, ba responsable ba bengaki. Pona nini po makambo wana bokanisaki yango ya solo. Na bolingo ya être humain bolobi te tosunga mama oyo azana zemi ya bamapasa. Mwana na mibale bawanganaki ye selobino. Alors sikoyo mwana sus bana mapasa baye kowangana bango. Esalaki bino pasi douleur. Mais lelo oyo boyebike douleur wana ewutaki na makambo lokuta pote basala buzz. Mais oyo sikoyo ya bafinga ndeko ya batu ya mwasi asali bango eloko te. Nana Ketchup en tout cas wana pesa douleur. Lokola bino bo kompranaki Niki Menga na makambo alobaki po bomonaki yango verité nzoka ezalaki lokuta. Mais sikoyo o timiniki Niki Menga basali na Nana Ketchup bandeko biso nyonso toyebi wana eza deja lokuta te po nana te mutu asali yango. Bino bomoni bato basali yango. Ba preuve eza ya koluka te. Bino moko boza ba preuve. Bandeko na bandeko oyo bo marchaki po na droit ya femme. Na bandeko oyo bolekaki na ba chaîne po na koloba po na droit ya femme. Ndeko na bino Nana Ketchup aza mwasi. Droit na ye babafuwaki yango. Telelo eza bafoué likolo ya buzz ya ndeko mosusu ya mwasi. Bandeko aza mama ya bana ya fali, c'est vrai. Makamba koloba na kati mingi eza te. Mais boyebi bien déjà na mayele na bino tango bazalaki na tango babotaki na histoire oboyokaki ya malamu na ya lokuta. Mais bozoyeba ke nyonso asali ezo concorde te na makambo wana. Donc aza na faute parce qu'il a créé buzz. Makambo sérieux bayaka nango na buzz te, basangisa yango na buzz te. Mutu azali awa babafuwe droit na ye barespecte te. Mwasi aza kaka moko Nana Ketchup.
Oui, mutu nyonso aza na preuve ke Nana Ketchup yende sikoyo boko défendre soki boko défendre te yende mutu boko senga pardon na manso o bosali na kombo na ye bokipe te soki bakolimbisa bino to bakolimbisa te me boza bato bokoki koleka mpe bosengi pardon boza bato soki bokofinga bokoloba mabe te na bato oyo bakosaki bino mpona bese me bozali wana mpona kosala bango bareflexion fo koloba na bango kelike makambo mpo te bamemaka bino na makambo ya bongo te mpona kosala ndeko mwasi mosusu mabe bozokanisaki bozodefendre ndeko mwasi mpo mwasi mosusu aza mabe nzoka eza base na base wana boye kosala makambo oyo bosalaka te na vie mpona kanda yango euti na base basuki wana te balie bino susu mbongo balie bino temps balie bino énergie balie bino basentiment yango wana bandeko soki vraiment borespectaka droit ya mwasi soki penza bolitaka mpona droit ya mwasi alors bino moko boyebi likambo bosali na ndeko na bino ya mwasi Nana Ketchup bino moko boyebi moto oyo bosali mabe borespecte ete eza kaka Nana Ketchup yango wana bandeko boluka moyen bosenga bolimbisi boluka moyen bao mpe basalaka bémission basalaki baanalyse selon makambo oyo ndenge ekendaki bandeko boluka bobongisa bomikosana na bino teke boloba te ataza na zema mapasa te biso tozoloba kaka po abotana ye asondola bana non asondola te ye moko mokolo base alobaki akipaka bana ne bien aza mpe na likambo te ne bandeli alobaki mpe bokotisa Nana na makambo te wana bodio wana moto nyonso aza nango nga mpe naza nango na siti na nga mpe ezali mokolo base aloba bongo donc eza clair ke makambo bozolinga bolitele sikoyo yango te alors boyebi bien boyoka mpe soni te parce que bozodefendre intérêt ya mwasi bomikitisa bosala oyo ezali logique des choses moto azali victime moto bosali mabe eza Nana Ketchup lokola bozali babundeli bokotisaki mpe meno na polise mpo boexplike makambo bokenda koloba bozonga na polise boyebisa polise ke ezalaki buzz soki kutu nalingi nakende mosika bozonga na polise boloba bokosamaki moto akosaki asalaki ne base amanipule bino autilize bino en bref nalingi koloba boye boporte Nana non boporte Niki Menga plainte boporte plainte bosengi na mbila akanga ete justice ekanga ete soki bakondane avec sursis comme symbole soki abimi na faute bino boporte kaka plainte akende ti na justice soki boke na parquet na tribunal kuna nde bokosenga na juge atia ye na kasho te mpo bino bamikolo plainte mais bolingi ezala comme symbole ke ami kosala susu bongo te parce que asakani na basentiment bato affaire abebisi abafoue droit na respect ya mwasi ya ndeko Nana Ketchup ndeko na bino mwasi oyo asali likambo moko ta mabe bofingi ye bakoseli ye makambo basurnome biloko nyonso donc makambo esalami bino moko boyebi yango wana bandeko bozonga bosala mwa likambo mpo soki bosali te
c'est que droit ya la femme mango bosalela na bino ngote boyaki kaka po bobebisa carrière ya ndeko Fally Ipupa. Ngai Papa Robo na soki sawa botika la malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de Kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya nya danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de Kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya nya danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de Kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya nya danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.